bataki militer la plateforme, pas na parti politique ya Pareko, mais la plateforme ya Pareko. Yes. Et que to komaki tina niveau que na démissionné, na moni que makambo ndenge azalaki kokanisa ezalaki ndenge wana te. Et jusqu'à lelo yo na komaki na kosungana na baninga na tambola pe na sala pe ba conférence pe kosungana na bandeko ya UK ya DC UK na kanisi ya Londres bayaki na Suisse sur invitation na ngai na baninga mosusu ya biso tozalaki ya na Suisse. Ok, noko sorry nazobenge noko parce na yebe ke noko ozomobi ala na yebe kozali moko oyo ezali oncle ya le messager proverbe de 30 maintenant nalingi nasenga un peu noni oyo koyo kozala to mpe parole nini parce que toza na mobilisation bandeko bazobima libanda mpona kobundala tie na mboka na biso so bakozala le 19 oyo na palais du peuple parce que balobi ko palais du peuple fe kweya alors tolingi contribution na yo oyo koyo komobilize mpe bana ya congo partout baza kolanda le 19 soki okoki koloba quelque chose. Congolaises et Congolais, le moment est venu pour nous libérer. Yeah. Et nous devons être tous ensemble pour cette libération. La victoire est une victoire populaire, comme l'avait dit aussi Moudé l'horaire de Zira Kabila. La guerre sera longue et populaire et la victoire reviendra toujours au peuple congolais. Donc, Nangonga Oyo Tozali Koyoka, Bino na Kisasa Pebo, Komi na Makasi Oyo Tozali na Poto, Tolongi Tumba, na communauté internationale. Et puis, Bojui, Flamme Wana, Moto Wana, Bozongo na Kinshasa, na Sengi na Bana ya Congo, Nyoso, na Ndenge, Bozali Wana, Bozali Mibali, Bozali Basi, Bozali Batu, Bozali Badana Pongo. Yes. Botelema bopanga eloko moko te soda azali lokola yo azali lokola moto lokola yo akolembaka pe akozalaka pe ntango mosusu na pongi botika tan bozala bolashe te na bakartier mpe bozali bokima libanda na balabala bozala pe na balabala partout oyo congolais azali esika ye azali botika nanu makambo ya kokopanga botikana makambo kokansana na kolia lobini. Ok, noko botika makambo ya kokanisa kolia lobini mena mpona bato ya nini ya masina mpo bato bele bazovizeka pale bipepe bastratégie mosusu esengeli mpe bato ya masina bato baza na bakomi soki pone bango chan bana ya chango mpo bango nde bana chine populaire bango mpo batimaka makambo echangeaka oyesa bango mpe nini ya stratégie mosusu nini bakosala parce que bana na kaka pale bipepe te to ntango yango oyo toprofite. Bandeko oyo ya ngai ya ntango mingi soki bozali ngai nazali ya wabino ndeko munge tubaki kongo bana ya ntango benoke pana benizaba bia benizaba mbote nde bwala ina pi yoke na maboko na betu bankuwa bwala bamekatwa na mayungu bana mayungu beni vilape yoke ntango yo yai beni batinga na balabala. Ok, merci Yoko, merci. Moi de la fin, ça de voir comme la yo, ouais, non pas que la biso na kitongo, nga pe na zoe sa bandeko na biso, ya boende, ya mbandaka, tame se koki, tame se koka. Ok, comme ça, te fait ça, ndeko na biso aide biso parce que te za pe juste na, Pasteur Jubila, pe yende mutaza kosala mwa ba récolte pe na ozambongo, te yebisaki ba mama, biso bamama boyebi kaka so totelemi na lobaki généralement na biso ke nous sommes une grande armée na bapopulation na biso one pound soki oza famille ya 10 personnes okoki kotia 10 livres donc famille na famille baleke mpe kocontribue mpo totindela bandeko bakobima bakozwa mituka bakomela bamai de nyonso tu wana tomeke mpe kosunga bango alors ndongo toza na distraction te bolanda allo papa Pasteur Jubila eza mama de la live awa na émission sur la télégraphe je crois puisque maman faisait travailler en collaboration na yo na groupe oyo bomekaki un peu kozwa mpona kosala organisation alors nayebi te tokomi na niveau parce que bamama ebele bazobenga nga bamosusu nazopesa bango numero na yo mpo bakonte okoki kotia yango boye te
bazobenga yo po baomeka opesa bango bacompte no bako kotia quelque chose et puis nayebi te soki okoki kointervenir quelque chose na niveau nini tokomi ndenge bamama baza kopesa et puis bato nyonso congolais aza kocontribue. Bon, appel nga ezala ke nayebi bamama baza mobilize bamama tutusi babenginga balobi bazolanda mbela oyo ezopesa. Alors tozosengaka ke bakongolais batelema parce que tôt ou jamais, tôt ou tard, parce que moment où on a causé la yamoyo, et dans le moment que faut tout ça révolution à biso. Alors, ceux qui toujours le bada Congo et à la télé, Congo tout ça les logotés, tu vas contribuer. Alors ça en haut, bande bazo bi manandela qu'on a plutôt photo contribuer financièrement. On a topé sa bango soutien au bana au besoin moral et financier l'état au stade. Participation à biso ezaka ke ba mama il faut batima ba papa il faut batima na kati kuna na ki biso tugiri na nefis ki one pound eto singa memale heureusement mama bena ba mama ba one pound alors la femme ba mama ni ba tire ni la komona. Merci papa, papa, maman, boyoki ndenge Patient Jubil a métier un peu coupé ça mon point de vue et puis Tolandi bato ya Suisse papa la biso John Mubiala Tolandi alors toujours ça la sensibilisation partout aux jeunes aux États-Unis aux à Paris aux à Londres aux wapi donc mokili mobimba partout aux Olanda biso okoki kosala mandat na yo tokotia ba numéro wana okoki kobenga biso obengi biso po topesa yo quand même bacompte parce que tokotia bacompte bete na Patient Jubil ye moto azokolandela mpe barecord wana po tomeka kosunga bandeko na biso. Alors bamama na ngai eza bamama mosusu mpo babengaki nga balobi na bakaye bazopesa bazobanga kopesa bakombo na bango mpona makambo ya politiki mboka tobele eza te mama okoki kotia kaka kombo okotia kaka RDC okotia kaka RDC po okoki kobanga te soki oza kosokipe na makambo ya mboka te mboka ekoluka kosokipe na yo parce que bandeko baza kuna bafami baza kuna awa toza na mboka mopaya eza mboka na biso te. Alors soki biso soki totelemi je crois nalobaki la fois passée Jésus aza kolobela biso na Somme 68 alobi ke le messagère de la bonne nouvelle est une grande armée. Biso basi toza une grande armée toza mapinga ya monene yango boza kolanda ngai ndeko na bino mwasi mama bena na grâce nzambe aza kosala ke totanga mpe média tosali média mpona kosala un peu mobilisation na situation oyo tozali une grande armée eza badroit na biso meme toza na organisation moko oyo ya biso toza koloba justice et la liberté pour la femme congolaise mwasi oyebi droit na yo te tala mama soko oyebi droit na yo te obanda kobanga okoka mpe koloba te oloba oyo nazobanga o il faut koyeba badroit na yo. Alors biso sengeli totelema po toyeba kodefendre badroit na biso parce que kobundela mabele eza lisumu te etiana azalaki na mboka mopaya atelemisaki mpe bato mosusu bandeko le mpo bayeba kobundela mboka na ye. Alors na remercie par exemple toza na mama ya biso mama makasa aza na Manchester apesi mpe contribution me aza congolaise te me azali angolaise donc tomoni contribution na ye asepeli kocontribue parce que akoya na Congo. Alors tomoni mpe James ndeko na biso tokopesa comme communiqué ndeko na biso James 077 aza mpe moko abundelaka mboka boyokaka kombona ezali James 007 bo wana kombo na ye ya code aza moko mpe oyo azalaka na Manchester aza éprouvé à perdre ndeko ne ya mwasi ya parti Afrique du Sud. Alors bandeko nyonso tu tozopesa adresse ndeko na biso James 007 afandi na Manchester adresse ya Matanga eza na 43 Wela M11 HD donc balobi adresse na ye ezali 43 Wela and bokolibisanga moke parce que nalinga yara français na banglais nyonso eza kosanga. Alors postcode na ye ezali M11 hospital na 10 donc boko contacter biso na nsima topesa bino badetail wana. Alors topesi bino vraiment merci mingi et puis bokolanda mwa bacommuniqué wana banimero nyonso tu na nini na nde tokoma na se awa et puis tolingi topesa avertissement mpona bandeko ebele oyo bakomi bakolabo bamoni ke biso nde tokomi publicité mpona bango basala ba DVD tututu
et mingi baza koloba bazoyeba ya lokuta mingi wana baza bakolabo alona ndenge toza na posa ya distraction te bakolabo bapesi bango bambongo mpo badistrait oyo na moment oyo mboka na biso eza opportunité bato baza na batelevizio toleka tolobela mais bino moko peuple bino moko boloba bino moko bosala jugement bino moko bojuge alors biso toza leloko aloba te mais mais alobaki ke le temps nous donnerons raison le temps au temps le temps ekopesa biso raison ekoidentifie biso bato ke baoyo bazalaki baze baoyo bazalaki bafo alors nyonso tu wana biso moko totala na miso toyoka topesa mpe bajugement na biso toyeba nani oyo aza kobundela mboka na nani oyo aza kobundela mboka te po ebele bayaki na bango na ndenge intérêt or na kati ya bible ya solo bible ebeke fo tobunda mpo na mabele na biso me bino moko oyebi neti biso awa na uk bato ebele basombi bango bapase bapesi bango bambongo bamosusu basotopokamaki bakombata bametre na nzoka bakoti bango na kati ya distation bapesi bango bambongo mpo koluka koposa baza baposa bambongo bakuta bacourant bakuta banini bagasi nyonso tu wana balingi koposa na kombo ya bato or okoki koposa mutu mais conscience na yo okoki koposa yango te oyebi na kati na vi na biso bato okoki kobima liboso na bato bo olobi mpe boye mais conscience kitabilité mo ezaka na kati na makanisi na mutu na motema ya mutu makambo ozoyoba makambo oyo nazoloba nazokosa alors nazokoaverti bandeko nyonso oyo boza kokosa koleka na media koleka na ba-dvd moment oyo eza moment ya distraction te eza moment tobundela mboka eza moment tosunga bandeko na biso bandeko nyonso boza na bacotisation boza na bamoyen tosengaki 1 pound bandeko ya paris bokoki kopesa 1 euro donc tolonga na kati ya distraction tolanda ba-dvd ya lokuta te mais tocontribue mpona koluka kopesa bandeko na biso oyo baza na mboka oyo baza kobunda mpo na biso mamagi na manchester topesi mpe mbote mpo ozobunda ozosala bacontribution en tout cas nzambe akoka kokanisa yo na libota na yo toza na mwana mama ebele oyo bazokobola mbongo awa toza na mama ya biso mpe mama ya biso zozo ye te tobosani te mama zozo na londres contribuer so ba 1 pound wana na ba 10 partout parce que likambo ya kongo eza mpo na biso nyonso tu totolingi bavolontaire tosala volontariat job do biso nyonso tu tosala parce que le congo nous appartient mabele eza ya biso alors tokota na distraction bandeko mpe bazokende baekole na bauniversity oyo eza na kati ya university okoki koyebisa bandeko mosusu mpe contribution ba 1 pound wana na mosala soki oyebi ndeko aza congolais ou congolise yebisa ye acontribue 1 pound mpo tosoutenir bandeko wana jekwa bolandaki président moka ndenge alobaki apesaki un peu moins interview na ye na le messager alors tokei kobondela nzambe tika ete oyo nyonso tolobi simba mitema ya bacongolais oyo nyonso balandi biso mpona contribution tosunga bandeko na biso oyo baza kobunda mabele epesameli biso e na lance appel na bamama nyonso parce que oyebeke le messager de la bonne nouvelle est une grande armée biso kasi toza armée ya monene telemisa bamama tobunda mpo na mboka ya biso na mabolongo na bamessage afin que peuple congolais oyo bakomi kocomprendre to bakoconquérir baoyo nyonso tu baza na mboka le 19 bozanga te tozala na palais du peuple ndenge toza moka alobaki tokobuka palais du peuple tokobuka yango bana ya changu te bamituka ya bakolabo nyonso botinda yango botia baessence bokozwa mabanga bao baza na minduki bebilo bomuta mabanga biso koso tozokosuteni bino